Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a R, Oyo Borolanda, baleine de la presse, Awana, Rose Bombo officiel, Rose Bombo officiel, votre chaîne d'actualité, votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Baleine de la presse, votre humble serviteur, Sogerolo Bezali, Nayaka toujours pour Naroloba. L'actualité nous oblige de parler de notre frère Charlie Prince. Charlie Prince, Oazali, arrêté illégalement. Charlie Prince, Oyo Bakangi, le rôle criminel. Yangwana Bomoni Baleine de la presse n'a se présenté à Wana Rose Bombo officiel. Chaîne Oyo Yala patronne depuis Landaza Rotalangai. Tangalo Baka Baleine de la presse sur actualité Zali, bo hésité, bo loba, po mokilie yoka. Nini ya mabeza Rosalama na République démocratique du Congo. Na repesa déjà mbote na président reçu Luzolo. Na repesa lisusu mbote na Dada Harmonie depuis Canada. Mosi ya pembe ya taille ya kitar na peche ba mbote Rotazola nanga. Na repesa mbote déjà na Mama Bibiche Umu. Na bof Cédric Makela. Pourquoi pas te les boss Alain Chakoupewa. Pourquoi pas te na grand frère propre Shérif Kachiko. L'image de la terre. Mama Bibiche Makopo. L'éternel Mama. Yebiselanga ba chinois na ba chinoise. Baleine de la presse à lobby boye. Bomoni nyangala kata oyo Karine Mokonza nyokola bandakala. Bomonelinga nyangala kata ote marambasali Charlie Prince. Charlie Prince est mongala qui se respecte. Respect na yo Charlie Prince. Charlie Prince asala musala na ye kitoko. Nani ayebi yango te. Charlie Prince asala banalise ne kitoko. Nani ayebi yango te. Ba chino botu na problème ezali nini. Ba golo botu na problème ezali nini. Oza koleka entre ndeko na biso Charlie Prince na patron ya orchestre est victime ezali fali ipupa alias kuku dendo lifu ministère oh boyebi bien na boy kotanga kombo mobimba Mama Bibisha Makopa za kotala ngai Jesse Baby Black Club pasa kotala ngai awa na Rose Bombo officiel problème ezali boye ndeko Charlie Prince en tant que journaliste d'investigation ayoka na mato ine batu balobaka ke fali ipupa alias kuku dendo za la kanandaku na cité du fleuve en tant que journaliste d'investigation a quitté sur le terrain a que se renseigner na bandeko ba gérera cité du fleuve o bazalo ko la ba sentinelle la cité du fleuve a tuni bango boye bandeko na ngai ndaku ya artiste musicien fali ezalaka wapi pona histoire to bike fali azana débloque kune kangama poso ko tali mutuka na epe wana elala kawana mutuka na elala kawana yango tongo Charlie Prince a tuni na bandeko ndaku ya artiste musicien fali ezalaka wapi bandeko pe bazalaka na babi c'est non actuellement ndaku o fali alobaka ndaku neza yete ezali ndaku ya patron Eric Mandala bato bazoko talanga babi Eric Mandala nos bia bengake boss bato babi Eric Mandala bien tangu Charlie Prince ayoki bongo tellement zaki na téléphone nae ameki kozwa image ya ndaku ngo o to mona ba publicité l'imbécile de Ken Piana laksa biso na ba vidéo l'imbécile de Manika sala kuta interview wana a filmé les biso ngo après zongi na plateau ay ko pesa so ko ba détail ya histoire ya ndaku oyo monsieur Aigle alobaka keza ndaku na ye ma réalité bandeko baza kotala Baleine de la presse en réalité ça la randa kuna yete en réalité aluaka ndaku wana soka za na posa ko sala ba délire na ye soka za na posa ko bimana ba makangu na ye na luaka ndaku wana et pas le boss Eric Mandala ko loué kutu c'est trop dire et ça qui a mis na ye soka za na posa ko kende ko coucher na ba makangu na ko coucher na bango na ndaku wana yango wana na ndenge ka ya mascarade po Eric Mandala balingala ba mamla mo le kala privé na bimisa yango ke ndaku ya monsieur artiste musicien fali poupa en réalité ça randa kuna été Charlie Prince a ça la live vite à ça live bandeko ba moni après c'est biso ba détail to ko comprendre oh mais artiste musicien pourquoi ça randa orgueil boy artiste musicien ça ne lo côté à cause biso jet privé à cause biso ba bateau ma réalité ça randa na makambu wana te ah Charlie Prince merci pour ndenge au réveil quand même conscience na biso ke batika ko kosa biso pas monsieur Aigle kazala randa kuna cité du fleuve so ça na posa ko somba akende kende kota le kaka basale makambo basala kabana basi après ba ko pese mbongo après sombi mais
Charlie Prince ko sala une investigation ana badongolo miso ba sepela ki nango te. Tellement ba utilisaka aventurier à Ken Piana lokola éclaireur na bango batindi Ken Piana en pleine conférence de presse ndekolo miso Fabregas avant beta showbiz batu bayebi avant Fabregas beta showbiz batindi Ken Piana azako démarrer Charlie Prince en pleine conférence de presse ya Fabregas na showbiz batu nyoso batalango bayebi azako loba bien qui est ye Charlie Prince nenga filmer ndaku wana alobi keza falite ngana sengi na mundele ya cité du fleuve afuna ngana ye bakofuna ye na Ken Piana atanke banani nzoka ndesaki déjà plan ya orchestre ya Monsieur Ibou bafunda Monsieur Charlie Prince bangola Ken Piana ma réalité bakobimisaka mundele ya cité du fleuve na scène ngo za nango kaka nani Monsieur Fali Mutasani ni apporter nekona biso Charlie Prince plainte tola mukaka vendredi oyo nefa ke ne répondre présent na parquet mais Charlie Prince tola mukaka beto mona bayelie bambila lokola criminel lokola bomaki batu na este batu misusu ba matili kola ba mir batu misusu batelemi na ba coin bayelie ba camion en sorte de ba maya moto ya bandenge nyoso ngana ko tuna nanu na bandeko baza ko talanga na bayi politique nyoso ba ko talanga na bandeko baza ko diriger mboka actuellement est-ce que un simple citoyen République démocratique du Congo bokoyi ko kanye bongo ne bokanyi Charlie Prince mais Charlie Prince aza criminel té Charlie Prince alataka costume na ye alingaki ko répondre présent à invitation na ba avocat na lokola mutu nyoso ndenge soki mibeko ebengi ye zubazuzi babengi ye akoya répondre présent à invitation. Mais tu comprends tes phénomènes ndenge bakangeli Charlie Prince. Est-ce que plainte soit na batinda ngo bandakala ne Charlie Prince azali ko kennete Charlie Prince abi non batinele plainte mercredi lelo vendredi ba malamoko mubambe mukamate toka kule non tokoki jamais ko accepter na mboka obiso to linga état de droit à l'instaurer mais bango baza ko salaka mambu légalement na minute on a ko informer yo mutoto talangai chinoise gauloise naza ko informer bino boy baza ko auditionner Charlie Prince attaque criminel boko ko imaginer crime nini oh Charlie Prince asali na République démocratique du Congo. Est-ce que fali bakoki ko sala e remarque to fali bakoki ko lobela ete to bakoki ko sala na liste na kombo na ye quand même as star vie star est en public vie star est en cachette tant aux star ni mama ramwana nyoso mais aux star ko kakana yo tension te yango bandeko balobi boy to informer bino nyoso ba journaliste oyo bo sala ka banaliste pona ndeko wana a désactiver kakipaka kokolo na minute oza kotala be émission nyoso nani afingaka nani alobelake mabe preuve Virginie Manganga comme menacé preuve Virginie Manganga za menacé botu nanga pourquoi za menacé pour pas ali parmi bato baza ko tcha mona ntemi mal à l'aise azali parmi bato baza ko tcha mona ntemi mal à l'aise nga lokola na za diaspora nga lokola na soutenaka banti valeur tenga na soutenaka ba valeur na koya awa pona ko lobela makambu e faut sila il faut si là tous on a payé état de droit bokoki jamais ko kanga mutu lokola moyibi aza quand même parent aza responsable tango bobengisi bongo bose la soki ya kimia yete ne bokoyela lokola ba soda kuluna lokola ba soda kuluna po ba policier mboka na biso mituna bango ya mo sala bien te mituna bango ya mo sala bien te magistrat moko na biso na comprendre raté. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Bozo kanga mutu bongo aza moibi, aza criminel. C'est quoi avec vous? Na kotele mela makambo tina suka. Boyeba yango baleine de la presse naza derrière dossier oyo. Na kobele la bandeko boyeba. Mutu nyoso moni kaza na ba avocat 10 20. Boke na ned avec Charlie Prince. Na yebi ke lelo ba koluka ba lisa Charlie Prince. Po ba yebi c'est que biso toza ba homme fort. Biso toza ba homme fort yo ndongo za bo kanga munokono soko bimi na yebi idée na bango za bongo bala lisa Charlie Prince babandi ko auditionner Charlie Prince vendredi na 16h vendredi na 16h babandi ko auditionner Charlie Prince baza ko auditionner na place ba auditionner ba criminel bato basala ba crime. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Vous pouvez imaginer
Yango bomoni baleine de la presse naza na kanda tina dans le kaboy. Na yebi ki ba chinois baza na préparatif ya mariage. Na yebi ki ba gola baza ko consommer regarde-moi. Mais soki ya koloba ezali na koya koloba. Soki ya ko tumba ezali na koya ko tumba. Ngape baleine de la presse boyebi na ba vitesse danga na maloba nga ndenge na zanga na ba frente. Mais oyo naza na prison makala. Oyo boza ko luka ndenge ni ba otinde na ba foka. Oyo boza ko luka ndenge ni na osaka baleine na bima la prison. Nakolemba te nalobi nakolemba te oyo ezwi Charlie Press lelo ekozwa lobi bandeko mosusu batikali nalobi boy oyo ezwi Charlie Press lelo ekozwa bandeko botikali bolemba te bakangisa bino munoko te bosala lokwa ba journaliste oyo politique Eliezer akangama malobaka Peter Tanias kangama malobaka bandeko nyonso botikali bolemba te tozawana derrière dossier oyo bosala be mission ebele soki Charlie Press alali bokita na parquet samedi ata basala kate bokita bakanye lelo vendredi po samedi lelo la prison bokita na parquet samedi ekoyinde kobeba na lobi boye tango na kozonga fallait ko sentir ngai oko sentir oko lapa ko kangisa batu biso to tindaka to za mobola po bana ko vie faire regola biso to tindaka to za faux chanter po bana ko vie faire regola tumba mama bibi Choumou tumba bako sentir na Rose Bombo dad harmonie depuis Canada bako sentir mama Lutumba Luti yebisa bango bako sentir Marceline Kanina bako sentir la Choupette Jenny France bako sentir tokutana la prochaine à la Rose Bombo avec Baleine de la Presse. Bye.